Yasolo bandeko bakongole bawangana kikimbangu poeti yasolo oyo monso elekaki na tango wana bandeko na biso ebele bayeba kiteke yasolo participation to complicité ndenge tokomona kaka lelo na kati na biso moko baye bana somi ekolo Congo baparticipaki bazaki complice aussi na côté ya bamindele ndenge lelo ezochanger te. Ils ont changé, mais parmi Batoyo, participants qui ont complice, que Bazalaki na côté ya Bamindele, pour être encourager Bango pour Malanda, pour être Bosala Ewe, Bosala Bayindo Bazalaki. Mais Bayindo Ango, Bazala Nani Batraite. Bayindo Ango Batraite, Lelo, même l'époque, maman qui peut en vite en donnant. Et c'est là qui de même, et c'est les kakabande qu'on a biso moko, bayindo le poste moindo, balbaki te, biso photos à la côté à Mindele. Tous à la côté à Mindele pour être pas bomber la biso, maman qui pas vite en donnant. Tous à la côté à Mindele pour être pas bomber la biso, vous nous kimbangu. Kakabayindo. Donc, me tourne, est-ce que biloko on a été salamaki, bazalaki conscient, yakoyeba ke bazo salamabe, tu peux te tourner les lots. Est-ce que tu es conscient de tout ce que nous sommes en train de faire contre nous? Nakanzi mutunango wana. Bazalaki conscient ba koko wana po mingi ba finga kama koko wana. Les pasteurs, les évêques, ba prêtres. Oyo balinga comme ndima moto moindo te bango pona bango bazako travailler pour Mundele jusque là en 21e siècle. Et en plus, à l'ère des verseaux, ces gens qui se complotent pour nuire mboka na bango, conduire la population na bango, ba préférer non seulement la routine bango, baza kosala banani ba politicien, o bazo nyokola ba mama, o bazo nyokola bana, o bazo nyokola ndeko na bango, bakandi ke ba sala musala malamu poete Mundele motatindie. Différence ni ezali entre ba koko wana oyo ba Mindele batindeli biso to finga bango ba ndoki na ba biso yo lelo biso to sala lelo pour te rendre service na bapaya différence des awana pour Mindele bese bino benga bankoko na bino bandoki miso walike oh bankoko na biso nde bato bate bandimaki bateka biso epa ya Mindele oh bakoko na yo andimi ateke kwa Mundele pona nini pour taibete bakoteka mutu te mais andimi ateke kwa Mundele comment donc arrivaki manipulation et arrivaki comme autre au monde à l'élo que groupe ya personne mo préfère en bongo ba venir ko travailler ndenge wana est-ce que batu nyonso baza comme ba politicien l'élo et batu ba koko wana nyonso bazalaki comme ba koko wana kala wana a motuna so ngochan musapila luso muninga oningo longo la poti na luso muninga tala na luso na luso la yo poti na tango za ko finga ba koko wana bandoki ozo critiquer bango yo moko ozo participer na musala oyo yo fingela ki bankoko ya yo bandoki yo moko surtout ki ba pasteur oyo ba politicien oyo bana some kolo Congo matondo na nzambi ya mpungu tolelo wana toyaka na mwa introduction mpona kopesa mateya kopesa toli na bao nyonso na ntango ozosala quoi que ce soit na domaine nyonso na esika nyonso oyo ozali mitunaki ya na liboso eske oyo naza kosala nzambe akosepela yango te akosepela yango te. Voilà, nakoloba mingi te wana ezalaki nanu introduction tozozwa tozoyamba oyo ya biso mpaka matiki ke bango jantongonwa. Alors tokopesa nanu mbote mpaka matiki esika azali topesa mbote comme ça ebongo tokota na bamituna na biso na kanti mobongisaki mituna na bino lelo oyo nyonso ndeko moko alobi kuna mama Chantal alobi son est-ce que son ezali malamu ou te bandeko oyo baza kolanda biso soki son ezali te bobisa biso mais toza komona nayebi te soki bandeko mosusu est-ce que son ezali malamu to te son ezali malamu bozoka biso malamu to bozoka biso te son ezali malamu to te botiela biso mo commentaire 2 ou 3 personnes c'est bon
5 sur 5. Ezali bien. Ok, donc maman wana, donc so ezali malamu, bande konyo so balobi, ezaki toko malamu. Ok, merci. Donc maman, et pas inayo, esika ozali. Alors, mpaka matiki, bande ko bazako zelayo, bazali jebele, abonnez-vous sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Oh la kaka, émission la biso, c'est un grand plaisir. Vous êtes déjà nombreux là, yakolanda biso. Mpaka matiki, losako, ombokayo. Losako, mbote ya mapamboli. Na yo mubanzi sango Jako Sayala na Dulaka ya Mvuluzi Kimbangu. Mbote ya mapamboli na balandi nyonso ya emission oyo. Ma oyo nyonso baolanda biso sima. Topesi mbote ya mapamboli. Ekate nzambe ya makoko na biso mpokotule. Maweza nangila mpile mukulu. Nsakomba Mungu Baba Manachongo akambola oyo nyonso banzali nzele za kulunda ngapia oyo nchiko oyo apambo mabota mabota sesemingi ko banzela ya Mvuluzi la biso matondo mpaka matiki Kimbangu jantungunwa nakoyoka kombo na yo olobi kombo na yo ezali mpaka matiki Kimbangu jantungunwa kombo wana mpaka matiki ozwaki yango depuis quand babenga yo kombo ya mpaka matiki Kimbangu jantungunwa. Matondo mingi po na motuna wana bon biso tobotami na kombo ya matiki mwana na ndenge biso toye komiyeba bakoko baye koyebisa biso yo mwana ozalaka nde mwana ya tata na biso Kimbangu jantungunwa. Yango banda kokolo oyo ngai nayebaka ke nazali mwana ya tata Kimbangu jantungunwa. Yango nakoketaka kombo na ngai matiki Kimbangu jantungunwa. Tala ndenge bakoko babengaka ngai mingi na kombo ya mwana Kimbangu jantungunwa. Matondo mingi. Donc moto nyonso pe bakoko benga ye Kimbangu jantungunwa maxi kombo lokola ngai balobi ke Mbuta Sayala le grand sacrificateur na bakisi Kimbangu jantungunwa nakoki pe kozwa kombo wana ndenge wana nyonso mobimba. Omoni tata na biso Kimbangu jantungunwa azali koko ya biso nyonso. Mais lokola ta koko ya biso nyonso tozala baboti na biso. Alors koko ye epai na ye azalaka na besoin ya mwana moko oyo ya koko moko oyo akobanda sunga ye osalisa ye na bamisala mike akozwa bakoko nyonso te. Koko aponaka koko moko oyo amoni keno oyo wana aza koko oyo nga nasepeli azala pembeni na ngai. Donc yango nde azwaki koko moko ni bakoko na ye atenge pembeni na ye. Ye wana nde akomi mwana na ye. Oyo nde bakoko babi yo nde mwana ya Kimbangu jantungunwa. Tala ndenge nini nakotaka na kombo wana ya Kimbangu jantungunwa. Po tata aponanga pabi bakoko na bango bakoko na ye nyonso aponi nga pe atenga na ndako na ye nakomi mwana oyo ya libota oyo ya mwana oyo ya ye. Bakoko nyonso siko babengi nga yo nde mwana ya Kimbangu jantungunwa. Donc voilà ndenge nini kombo na nga ezwaki kombo ya Kimbangu jantungunwa. Matondo mingi. Matondo mpaka matiki Kimbangu jantungunwa toyoki to comprendre yango bien. Ezali musala na yo, ezali devoir na yo ya munene oyo ke bandeko belo tiki bango na posa. Bandeko bene batikalaki na posa balokaki bayeba eloko nini oyo mpaka na biso ayelaki biso po ete ayebisaki biso makambo mingi te alobaki ke mbala ya nsima nakolobela bino oyo nyonso esengeli nalobela bino na kombo ya Mvuluzi Kimbangu jantungunwa. Me ya solo bakoko na biso ezali pe bo bate bele batunaki biso mituna pe tosolaki na bandeko ebele. Me na motuna na biso ezali boye bakoko ya biso oyo ya liboso oyo bakoyaki na nsima ya pression to pe fimbo ya mondele po ete basede po liboso mondele azalaki te
bambula ba siècle ebele bankoko na biso bazalaki bango moko pour l'éclaircissement ya bandeko nyonso oyo bazolanda biso bankoko babotama liboso nzambe akela bango bazalaki babandi kosambela babandi kotosa nzambe bambula ebele bamvula ebele. Alors bankoko oyo bakoyaki oyo lere mondele aye na mfimbu oyo aye na minduki ayebiso bango oblige bosambela christianisme oblige abeti bango fimbo amemi bamosusu teyebaki bankoko nkuvu bakoko banzita oyo amemaki bango na kati na Portugal oyo akende kolisie bango bakoma bareligie. Alors bakoko wana oyo bakomaki bareligie mpona nini nzambe ya mpungu tulendo ampeshaki bango te ke babunga bato ya liboso mpo ete biso misusu mpe tosibir tokɔta na kati na bobungi wana maloba omboka yo nkoko mpaka matondo mingi mpona motoda wana omoni ndeko sayala lobaka ya mpuluzi nzambe ye azali dictateur te. Nzambe atikaka moto na liberté nyonso atalisi yo banzela mwana tala nzela oyo soki olandi okende kosuka wana okende okanga maplace wana soki olandi nzela oyo okoma tina destination na yo siko mwana yo oponi nzela nini mwana ye moko akopona nzela na ye nzambe afandi azotala ye bakoko bafandi bazotala ye yango biso tolobi nini moto ye moko aponaka nzela na ye oyo biso tozomema lelo ezali lisungi oyo bakoko bapesi biso po tokoma na nzambe bakoko na biso mpungu tolele me tozopusa motu na makasi te tozomemela bandeko tala 6 siècle oyo nzela oyo bamemaka biso na makasi wana emema biso nulle part tokoma kobaluka me tokoma na destination te bakoko bayekolakisa biso nzela mokuse mpo tokoma na destination na biso na mpungu tolele tala nzela ya konada yango oyo me tokopusa motu te oyo amoni keno nzela kobaluka wana eza malamu mpo aza na baintere na ye kuna bien ke akelosuka na akoma na destination te ye moko akoni nzela na ye alandi oyo amoni ke te ngai mpo nakoma na destination na biso mpona ndini nazokende kobaluka mpona ndini nazomona mpasi oyo nazwa nzela oyo ye moko donc nzambe na bonzambe apusaka moto te okobemela ye lisungi ye moko siko akopona nzela ndini azolanda tala ntina nini tata amonaki kobunga wana alobi bana napesi bango nyonso bazalaki malamu nyonso ezalaki kongo ezalaki na ntango wana avant bobungi ezalaki puissance monene alors napesi bango nyonso me eloko nini bazokende koluka lisusu akangi maboya maboko atelemi azotala loboko na ye na litama bana bazobima bazokende te bake kokangama olie mpe basala makasi bazonga donc bakokaki kozonga te donc bakangi bakoma yoka soni batikali wana pota nani pota bango moko nzambe atindaki bamibikisi atindi bamama kipavita mama nzinga mama kipavita tata kimbango tala bokeno olakisa bana na bino nzela tala bana ndenge babungi batata bamibikisi baye baprofete baye bamibikisi baye balobi na malebe nyonso bana tala po obima na situation oyo bino bozali tala nzela kolanda nde yango oyo tata akusaki bato na makasi te donc kita bana moko na nzela oyo bakolanda ndenge moko na oyo tozosala lelo tozomema bana na makasi te tolakisi bango tala nzela oyo ya kokoma na esengo yango oyo nzela oyo kozoluka mpo kozwa kimpanza na bino yango oyo bino boponi nzela nini voilà ndeko na ngai ndenge bonzambe etambolaka matondo nini matondo tomoni na titre totie wana kanisi tolobi ete ya solo tolanda maloba oyo ye nango lelo papa na mpaka matiki mbangu tolobi ke tozali na kati na zamba toluka nzela tobima na kati na zamba zamba wana nani akotisa biso yango ndenge nini soki tokobima na nzela wana soki tolandi bankoko na biso bakobimisa biso na nzela wana to mpo bankoko yango mingi mpe babungaki nzela
Alors interprétation na yote motuna o réponse ko pesa biso ezali nini po ete so tolali bakoko na biso nde tobimi na kati na bobungi na kati na zamba. Matondo mingi le grand sacrificateur lobaka ya mbuluzi biso tolobi awa tokuti koloba tozalaka malamu ntango tozalaka kosalela bonzambe na biso bokoko na biso me banda kokutana na biso na bapaya na ntango bapaya banyati mabele na biso nde banda wana pasi nde ekotaka na bomoi na biso po bapaya oyo bayaki na fimbu na maboko balakisi biso nzela oyo ya bango na nzela oyo ya bango fimbu na maboko tolandaki topesaki bakoko na biso mokongo ntango topesi bakoko na biso mokongo bakoko bazongisi bazotala bana siko bazokende wapi tolandi bato oyo bapaya bayaki tolandi bango nzoko ezalaki na camp ya centre de concentration bakangi baporte na bango donc tokomi bloqué nzela oyo memaki biso esika oyo bamemaki biso molili na molili biso tokanisaki baza bato malamu oyo baye nango eza nzela malamu toke kuna donc molili na molili moi ekomaka te tokomi koniata banzube tozotambola donc na kati ya molili donc ntango ozotambola na zamba na kati ya molili donc basende ezali banzube ezali banyoka ezali donc banyama makasi donc pasi na biso ebandi tala pasi na biso esika ebandaki ntango tozoloba toza na zamba donc esika oyo biso nzela oyo bamemaka biso bapaya bamemaka biso na bonzambe na bango bakotisa biso zamba moko monene oyo moi ekotaka te kuna na kati ya zamba wana banzube banyoka batusa banyama makasi pasi na pasi tala lelo soki tozolela pasi ezali mpo na nzela oyo biso tolandaka tokotaka oyo bapaya bakotisaka biso bakotisaki biso nde zamba tala soki tolobi zamba ezali esika oyo nzela oyo bapaya bamemaka biso bakotisaka biso oyo totikaka bakoko na biso mosika tokende kokangama lokolo na centre de concentration molili makasi moi te donc nde esika nde tokoma komona bapasi wana banda bokuta biso na bapaya ti lelo toza na kati ya zamba yango nde biso lelo tozoya kopesa ndenge nini tokoki kosala makasi mpo tobima na zamba wana banani bakosalisa biso mpo tobima na zamba wana matondo mingi matondo epai na yo alors to papa mpaka matiki toyoka nano motuna ya bandeko oyo ndeko moko atindelaki biso nakanisi oza kolanda biso na bokebi nyonso toyoka motuna ya ndeko moko oyo atindelaki biso yango ke totuna yo esengeli yo moko oyo kango ebongo oyo anola ye motuna oyo ye atunaki po ete azalaki na temps kobenga biso aleka direct te ma préféraki atinda yango na audio alors bandeko toyoka motuna ya ndeko. Bonjour babundeli ya Congo naza na mituna mibale ya kotuna papa na biso soko koleka lelo na 15h ya liboso kesio ezali boye eske koko na biso Simon Kimbangu ntango azalaki na mokili azalaki koevoke puissance nini na nkombo ya nani avant miracle esalama kati na ye wana kesio liboso ya mibale kesio ezali boye kimbangiste lelo bato ebele baza na katikati oyo bayebi te nini ya kosala kimbangiste bato nyonso bakoti na Kongo mpona kobebisa Kongo ye atambolaka na bango elongo esene papa na biso aza na kondima ete kimbangisi eza na nzela ya bosembo to kimbangisi eza na nzela ya kobebisa milimo ya bakongole to bakongole yango wana bakesio mibale merci kolo apambola yo abatela yo papa sala na nzambe na biso atika yo te ciao matondo ndeko voilà mpaka matiki nakanisi mituna mibale oyo ndeko na biso matondo ndeko audio na yo nakanisi bato nyonso bayoki yango alors réponse ezali nde epai etikali epai ya mpaka matiki malo epai na yo mpaka
matondo mingi mpona mituna oyo ndeko atindela biso malgré ye moko azwi tante ya kozwango akolanda ngo de toute façon eyano na ye na nsima ngai nalobi ye abengi tata na biso kombo na ye Simon Kimbangu ngai nazobenga ye na kombo ya Kimbangu ya Ntungunwa ezali deja réponse na motuna na ye ya liboso ja Ntungunwa ezali elakisi nini ja Ntungunwa elakisi ke batindaka ye mpo na biso azali mpo na biso nyonso nani atindaka ye Nzambe Mpungu atindaka ye mpo aya kosalisa biso mpe ye azali mpo na biso nyonso donc soki atindamaka na Nzambe Mpungu akobelela nani Nzambe nini ye lisusu akokumisa donc tata na biso Kimbangu ya Ntungunwa abandosala misala na ye nyonso na kombo ya Nzambe ya bakoko na biso oyo biso tobengi na linoko nyonso Nzambe Mpungu Nzako Maweza Langila Mvili Mukulu Mungu Baba Onyashongo Nzapa Wamba ya Pompe Lende Bet na baminoko na biso nyonso donc wana eyano ya mutuna na ye ya liboso alors mpona mutuna ya libale kimbangisme ya lelo soki eza na nzela ou bien eza na kati ya bacomplicité na baoyo nyonso ozotungisa biso oyo biso tozoloba lelo ngai mpaka matiki mwana Kimbangu ya Ntungunwa ezali likambo ya kimbangisme te nazosala mosala oyo na kombo ya Kimbangu ya Ntungunwa église kimbangiste ou le kimbangisme bango bazala makambo na bango ngai nalingi nakota kuna te na makambo na bango basalaka nini ngai nalingi nakota te mais biso oyo biso tozosala ezali na kombo ya tata na biso Kimbangu ya Ntungunwa oyo Nzambe ya bakoko na biso atindaka mpo aya kolakisa biso nzela biso tozosalela bonkoko na biso bango kuna na kokota te soki basalelaka nini me ngai nazoloba oyo ngai nayebi oyo ngai nazosalela bonkoko na biso oyo tata na biso ye moko Kimbangu ya Ntungunwa azoya kolakisa biso nzela ya kokoma na Nzambe ya bakoko na biso matondo mingi nakanisi yano wana donc ekosunga ndeko na biso ya mingi matondo bandeko baza kolanda biso bobi numero na biso ezali plus 32 466 110 192 to 192 esengeli na bino te oyo aza mpe akotuna direct katuna mama dinkera lemba ezali Nzambe ya Mpungu tulendo voilà ya solo bandeko oyo nyonso biso toyei kobelela butu tongo mpokwa esengeli te moko na moko na kati na biso aluka koyeba oyo nyonso tozali kosala mpo ete tokundola bokasi ya Nzambe mokele Nzambe elonga Nzambe ya Mpungu tulendo benga na kombo nyonso bankoko no babengaki tika lolendo bao baza kosala lolendo ya konduka makambo na bino wana makambo na bino wana likambo te tozokokoma mikolo eza kopusana oyo tokoyeba makambo na biso wana to mpe makambo na mokili mobimba wana mpo ete bato ebele baza na confusion baza toujours na kokangama oyo ndenge mpaka matiki alobi na kati na zamba baza na kati na zamba molili makasi baza koyeba te oyo biso eza bazoko atete botika makambo na bino wana biso eza na biso bien bango baza bien tandis ke baza koyeba te ke nyonso wana ezali 8 siècle oyo mondele ayaki mpo ete akanga biso tozali bamingi tozali nano na kati na bokangani wana na kati na esclavagisme wana alors mpaka matiki Kimbangu ya Ntungunwa motuna mosusu ezali boye na kati na maloba oyo ya Nzambe ya Mpungu tulendo tokotuna tokotiaka na mwa na français kasa bandeko ebele bacomprendre mapekisami stoppe les interdits oyo Nzambe apekisa oyo ya solo yo okolobela biso lelo eza wapi eza nini ata 5 ata 10 mapekisami oyo interdiction spirituelle divine oyo ke Nzambe ya bankoko na biso azalaka nango très sévère maloba omboka yo matondo mingi ndeko nasayala na mutuna wana omoni ngai personnellement nazolinga tokenda malembe mpo
bandeko bawuti zamba nano babimi te bazoluka nde babima zamba. Alors toko kobangisa bango déjà avant ko babima te na oyo bakoki kosala to bakoki kosala te. Omoni banda na bandi lisungi oyo banda 2014 natiki kobimisa nano bamibeko te. Nayebi mibeko me nabimisi te. Po nazolinga te na stoppe bandeko ekobangisa. Ekobangisa donc totika nano bandeko babima soki babimi bazotambola malembe moke moke na bakoko na bango siko bakoyeba keno oyo eza malamu oyo eza malamu te. De toute façon biso deja banda bomwana na biso tokotama deja na mibeko oyebi keno tata na yo bana mikele te deja na haja moke obenga ye na kombo na ye bolenge te obenga ye papa mama obenga ye mama na mama ya quartier obasa mama peut-être obakisi kombo na mama rivali obakisi na le prénom. Donc bamibeko wana deja tokotama nango mais lelo yo ngai nazolinga te nabimisa mibeko parce que mibeko ezali mais tobima nanu zamba moke moke mibeko mpe omoni bapesa yango moto ndenge azokola. Donc leti commandement oyo tata mpumu tulendo apesaka bakoko na biso ezali mais bacommandement wana tokopesa yango te lelo na mesa te. Donc bapesaka mwana soki akomi na age oyo babakisi eloko moko soki akomi na age akobala babakisi eloko moko soki akomi to ndenge wana voilà. Bolimbisi tobimisa te mibeko tobimisa te oyo tata alingi to alingi te. Eloko tata atosenga na biso bana bazalaki na kamba tobima zamba toluka mwinda ya bakoko na biso. Voilà eloko eza très important oyo bakosala ngo tata akoyamba bango matondo mingi. Yesolo mpaka matiki mbala eleki oprometaki bandeko lobaki ete nakolakisa bino ndenge nini tokobondela bandeko ebele baza kozela yango ndenge nini esengeli na biso po ete oyo basi babenani pembeni na esobe bawutaki na zamba bakomi na esobe tokomi na esobe bazali mpe ebele tosi tozwi bango ebele oyo bazali na kati na esobe batiki zamba na nsima bakomi tozali na mwa limiere ezali olala tondi bamoni mpe na zamba bazomona zamba na nsima na bango bamoni mpe mokili bavandi wana balingi bayeba sikoyo tokotambola na lokolo nini. Matondo mingi ndekosala omoni nazoseka bana nayebi bana baza na posa mingi bayeba kobondela bayeba ndenge nini bakosolola na nzambe na bango. Bokomona ngai un peu rigide mais nayebi mpona nini nazosala ndenge wana po avant yo okoma oyeba nzambe na yo esengeli nano oyeba bakoko na yo. Donc nazolinga na tobongisa na bakoko nakopesa bino libondeli lelo ndenge nini okoluka mwinda ya bakoko na bino. Donc soki obongisi na bakoko na yo nde nsima bakoko nde bakomema yo na nzela na nzambe na yo. Donc yango nga nalingi natikaki devoir natikaki badevoir mibale toluka toyeba toza banani epuis toluka toyeba bakoko na biso ntina 4e génération na ndenge outi koloba bandeko soki nalandi yo malamu bandeko baluki bakoko na bango. Donc bandeko barépondre na eyano liboso yango nde bakomi prêt na kobima zamba na babimi zamba te parce que il faut nalakisa bango ndenge nini faut babima zamba. Donc wana okoyebisanga nako comprendre que non baluki bayeba baza banani epe bazwi bakombo bakelke koko na bango sikoyo nde soki bazwi baoyo barépondre na devoir wana nde sikoyo nde tokopesa bango tolakisa bango ndenge nini bakoki kobima zamba. Voilà soki opermettre donc nako enchaîner naloba ndenge nini bakoko banani bandeko wana oyo bayebi bakombo bakoko na bango bakosala po babima zamba nazoselo na maloba. Yesolo tomoni ndeko moko akomeli biso motuna alobi eke kimbangu na Yezu nani ya liboso.
awa biso tozolobela bon koko na biso soki otali kombo ya kimbangu eza kombo ya biso kimbangu ja ntongonwa oyo mosusu wana ezali kombo na biso te eza kombo ya bamindele soki ya banani donc biso awa tozolobela bon koko na biso oyo etali biso voilà réponse ya mokuse na kopesa ndeko wana yango wana matondo mingi. Voilà, wana réponse ya solo ndeko azwi na kanisi ba ndeko bozali wana bozali numéro de téléphone boko ko benga po ete bo participer directement po ete otuna mituna na bino to pe misusu boko ko koma comme ça totanga mituna nini boza ko tuna mpaka na biso matiki ya solo na kanisi ba ndeko oyo misusu ezali kaka ba losako mutuna ezali kuna epa bande côté bon papa mpaka matiki ya solite tozali na problème oyo nyonso biso tozali concerné na nyonso oyo bankoko na biso namoni ndeko moko abengi to kainano nakanisi ndeko azokotuna ya kotuna alors to kainano alo losako ndeko esika yo ozali Yenge papa Sayala. Yenge mbuta. Ngai papa mbiyavanga lando na États-Unis. Mato. Naza pe moko ya molandi ya Mbuluzi Kimbangu. Pe ya émission na biso lolaka Mbuluzi Kimbangu. Nalinga tuna papa makiti boye. Tango nyonso tozalaka na baproblème ya nzela na biso ya bosolo. Bato baya représentaka koloba ete bango baza balandi to bazwi mission ntango ekoma topose bango baquestion ndeni tokosala baresponse na bango ezalaka kaka ke ono tokolakisa nao sikoyo te ntango nano ekoki te tozongi na bato ya kimbangise bango mpe lisusu kaka meme elanga ya sikoyo papa bakiti ye aza na nzela mosusu adifférent na bakimbangise mais pourquoi soki motuna ezali bareponse yango ezokoatteindre baquestion ya bato te na biso ndeni tokoki kobondela biso bato deja si tobima na zamba oyo ntango nano ekoki te oyo tobima nao na zamba mais biso bamisusu tobanda deja makambo depuis 91 to 97 tokompena nzela oyo tolanda yango ti lelo me so toza na besoin tozwa badirection ya bien mpo epusa biso lisusu toyede biso bato baza pene na biso ntango ezalaka nano kokoka te biso tozwa bagrâce bato lisusu bapesa biso libondele Mbuluzi Kimbangu atikela biso yango lelo tosalaka yango ezosunga biso na misala yango ezosunga mabota na biso ye aza molandi ya Mbuluzi ye mpe aza na connaissance mosusu ye mpe apesa biso so mosusu ndenge nini tokoki kotambola mpo ede yango ezalaki susi na ngai matondo ndeko landula di ya solo losako na motuna na yo na préoccupation na yo en fait ya solo tomoni mpe kuna lokola ndeko moko ndeko na biso Bruno Kaila pe alobi ke ngai nazwi deja bakombo ya bankoko na ngai ti na 4e génération donc voilà mpaka matiki bandeko ebele bazwi deja bakombo oyo tindaki bango baza deja donc c'est pardon matondo mingi nasepeli mingi na mituna oyo ndeko apesi na États-Unis omoni biso tozokanga te biso omoni tolobi tokoti kelasi le 6 avril tokotaki kelasi na kelasi wana toyambi bato ya sika bato ya kala disons bana mike mikolo babilenge na mikolo toyambi bato nyonso donc tozosala programme moko de telle sorte que non au moins mateya wana donc motu nyonso aya bango bamosusu bakokomprendre rapidement parce que baza déjà na connaissance bamosusu bakokunda to motu na moto akoprendre na niveau na ye yango tosali que non tokende nango na façon moko ya katikati pour que motu nyonso mwa ezala satisfait lelo lobi oyo kuna bandeko basengaki biso libondele mpona kosolana na nzambe ya bakoko na biso nalobaki na kopesa sikoyo libondeli te parce que na programme tozali que il faut tolakisa nano ndenge nini kobima zamba ndenge nini kozala na bakoko lelo oyo ntango biso tobandi nalobi lelo na kopesa libondeli ndenge nini kobima zamba ndenge nini kosolola koko na yo donc omoni ke tozo avance tozokanga te
toujours avancer malin parce que les gens comme ça sont obéissés à les lots et que va pas prêter et donc ça ils ont fait ça moi Kasmi donc tous la patient donc quand la milité donc trouver la grande partie de nous déjà ndambo oyo qui oyo salele et ça déjà ébélé parce que tata comme que azolanda tata qui manque de droit azolanda pas pour basolanda donc moto oyo akosalela ngambu oyo ye ayoki azwi deja mapamboli ya tata na biso mpokelena azwi mapamboli ya tata kimanga don mpe mapamboli ya makoko na ye tala misala oyo bapesi ngai ndenge ezotambola bon lokola tolobi tokopesa libondeli ndenge nini akobenga makoko na yo ya kobima zamba moto oyo azali deja ayebi makoko na ye entre parenthèse se tolobi koko bakoko oyo bakobenga ezali bakoko ezala bazalaki bana mike ezala bazalaki mikolo me bakenda na mboka molimo kuna babengami bango nyonso bakoko donc oyo ayebi bakoko na ye ti na 4e génération soki nalobi koko ti na 4e génération donc c'est-à-dire tata première génération koko na yo tata ya bakoko na yo koko ya bakoko na yo bango nde bakoko ti na 4e génération mais baoyo nyonso ya bango ya libota bakenda baza mpe bakoko na bango bakoyi mpe kozolola bango moto oyo alingi abima zamba akosala boye asepresente liboso ya bato oyo azobenga kosenga lisalisi ngai apesi kombo na ye mwana ya tata songolo mama songolo apesi bakombo ya baboti na ye apesi mpe apresente mpe bakombo apesi bakombo ya bakoko na ye bakoko na nga nini koko na nga boye koko na nga boye donc les 4 kombo ya bakoko na ye kama tangi bakombo ya bakoko na ye soki ayebi eloko mosusu eza important soki ayebi clan na ye parce que bakoko na biso bakoko donc tozoloba na français baange pembeni ya nzambe bazalaka na molongo selon batribi c'est selon clan donc soki ayebi clan na ye apesa clan na ye parce que soki oyebi clan na ye bakoretrouve moto facilement soki bazoluka moto donc bayebi clan na ye donc bakozwa ye facilement donc soki ayebi clan na ye mpe apesi clan na ye komba clan na ye nsima sikoyo alobi nasengi na bakoko na nga baoyo bakenda na mboka molimo soki ayebi bakoko atangi koko tel bomemela ngai mwida na bino na bimazamba mpe nakoma nzela na biso akosukisa wana donc soki moto asali abimisi mandoba oyo na bisolo nyonso bakoko na ye ezala bakoko bakangama ezala baoyo bayebaka nzela na biso avant bakoya kozwa ye mpo libondeli oyo ekokoma na matoyi ya tata na biso kimbangu ya tungumwa tata kimbangu ya tungumwa akopesa bakoko baoyo bakangama akobimisa bango boyoki mwana na bino boyoki koko na bino oyo mpona azobenga eza koko na bino azala mposa ya lisalisi akobimisa bango apesi bango makasi atindi bango baya kolakisa mwana oyo azobelela mwinda wana ekosunga ye konto olobaki nzambe eza molili mwinda wana ekosunga ye soki amona nzela abima zamba mpo akende kokoma nesobe nde esika oyo akomona nzela na biso nzela oyo ezokende kongo tala ndenge nini moto akoki kobima zamba matondo mingi nasuki nga mwa matondo esengo ezali ya mingi mpaka batiki na kanisi ya solo toyoki vraiment na bokebi nyonso ya solo bandeko oyo mpaka matiki alobi ezali bosolo po ete na ntango oza kobelela moto oza kobelela oyo oza komona te bato bazali na kati ya monde wana oyo oza kobelela bato wana nde bakoluka bayebe nani bazobela nani apungisa biso boye wana alo wana nani batunaka eloko ya liboso alo à qui je l'honneur alors
Ce qui se présenté te moto azoko yoka yo na singa akokata amenomen aliko se présenté te na yebiete et alors ça vous se présenté yesolo mpakamatiki matonomi nzambe bankoko na biso apambola opona ko bakisa oyo bakisi po ete bandeko bayeba pa ya liposo yango wana mpaka matondo mingi nzambe apambola po ete yesolo ezali ndenge wana lebi okobela lobi ngai boye ngai kombo na nga boye oyo aza kuna na kati na bino mama na ngai tata na ngai koko na ngai tozala libota boye ale boyebisa ete ngai mwana na bango ngai koko na bango nazali awa nazali na posa balakisa ngai nzela bango baya oyo bino ye wana te babengana kuna yaka oyo azoloba wana ezali ya yo nzambe akobenga bango tala yo te yo ozali awa ale tala oya yo mwana ye wana za kolela yo za wapi yo sakala kuna te yo ka nkoko na yo za kolela yo c'est tout à fait normal mais ce qui yo beleli koko Mathieu koko Lik koko Philippe yo pele moto zelaki kuna koko koko Philippe wana bo seka ya solo po yo bela koko Philippe yo belaka bassin wana bayebi yo te batoye ndenge toza kovivre na kati na mokili awa ndenge oza komona bana na bango bantikili na bango oyo balingaka biso te ce sont des racistes ils nous aiment pas nous les blancs et nous les noirs ebongo oyo koza na bango bazolinga yo te ebongo bankoko na bango yo belelaka mais toresone ko bakoko na bango yo belelaka Saint Mathieu Saint Luc Saint Jacques Saint Jean yoko losambo na ngai memango epai ya nzambe bozali boma nanango lisusu mais c'était noir non ya yo tiki bazala représentant na bango oyo nzambe apesela bango yile moto mpo babenga me tika bango na bobungi tika bango bayebi na bango te c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tous en réponse pour que tu aies la nègre de Bakaka, mais Grégor, au bel de Bakombo Moko Oyeviti, aux autres nourrir Yango, aux autres nourrir le bateau et là, le boat à la yote, aux autres pesa babo ma casse sirio, et bateau à la peu bazaka par le bas, basédéo. Ce que mon soupa ya lui a besoin, joyeux Azarane, moi le ticket, Azarana Moutouté, Aïbine Moutabelle la kate, tout les Azarane ya bisoté, Bako Fayo. Revinga était à moko na kati na biso na tango oza kobele na mabe oza kobele okandika na bela nzambe me bapasi yango sila katengaka pasi na pasi obelaka nani po ete ayoba vanda kuna babenga na bango biso te bana ngo babenga na babele na bango biso te bamosusu azobela bana na bango mpaka matiki abeleli mpaka nani bandeko mosusu abeleli mpaka na biso papa mafolo yo oza kuna abengi na koma libota na ye abengi na koma boye ye kuna wana mosusu ya yo papa obwaka aza ndoki ye kuna bakanga ya mfana na omoni mabe osala mokili bandeko bozango seria bakomisa yo papa omoni bana na babengaka yo te yo tika donc osala mabe mingi kuna bakipaka yo te babelela yo jamais ozali awa na kati na biso mpo moto akufaka te moto surtout moyindo akufaka te bakotuna pe papa yo oza na biso awa mama yo oza na biso awa mais otikali na mokili nini otikali banani kuna mokili oyo totikaki bana kuna na bota bana ebele toyoka na ta mokolo babeleli yo te babeli nani kombo na yo te yo osala mabe mingi na mokili filmu ababi kozwa kuna mpo te elakisaka mabe oyo tata na yo koko na yo basala mabe mingi na mokili babelelaka bango te tobelelaka bango bakoyebana mpe na kati na bango kuna ndenge mpaka matiki alobeli biso mpaka matiki losako epai na yo nzambe apambola yo na introduction wana olobi ala mpaka matiki lelo nakanisi ngonga mpe eza kokende na biso molai eza kokende mosika ya solo tobai tokosala 30 minutes mais comme déjà na 45 minutes mpaka matiki selon bino selon yo la libération oyo physique ekozala ndenge nini la libération physique si oza kozela nde yango
libération ya mboka, libération ya nyonso na kanisi ko échapper te na problème oyo eza koyela biso na mabele kolo Congo makambo oyo bakota biso na kati na bobungi na kati na bokangemi oyo tomona Congo etikali dernier na nyonso. Et alors bato mingi toza kozela libération ya Congo, libération ya Congo. Donc que la plupart des quatre biso de lui que spirituellement Congo est déjà libéré depuis longtemps, mais batoyer baraté. Mais libération physique, comme ça, nous savons vivre en haut. Et kozala comment et par quels moyens? Par des armes ou nakati amiablement que bato ba lui tététété mais Illuminati bazana pouvoir ba franc-maçon ba sataniste wana pouvoir tétété nzambe na bino lui to tikela bino mboka na bino biso to kela biso to kei ba se clipser et kozala ndenge nini selon yo mpaka na biso mati matondo mingi kona mutuna omoni tobuti ko binsa loko moko eta mutuya oyo ezali départ au biso tokoma desengo donc ntango motu ayebi parce que nalobaki tozolobela na nzambe te tokopumbwa pe te okumbwa motu akumbwa po akele koma nzambe okoma pe te donc départ ezali kobongisa nano na bakoko na yo soki obongisi na bakoko na yo baoyo bakenda ata bazalaka ya kokangama lokola yo obengi bango ndenge tolobi tata kobimisa bango apesi bango makasi ntango azobimisa bango azopesa bango makasi bayebi siko nzela oyo ya kokoma na nzambe ya bakoko na biso donc siko nde bango nde bato bakotakisa biso nzela parce que bayebi lokola bazala yokanga bango mpe bayebaki te mais tanto kokoluka bango tata abimisi bango place bazalaki ya kokangama babimi apesi bango makasi bakomi pembeni na tata mpumpulendo bayebi siko nzela kokomepaka tata mpumpulendo siko bango wana tanto tozokenga bango boya bango nde bakoya kolakisa biso tala nzela kokende tata mpumpulendo oyo komoni soko ozwi nzela oyo eza na rabe moko wana doke bamai to bapesi oyo badetail nyonso nzela mais soki tobongisi na bango te donc jamais nalobi yango jamais tokobaluka tokoma etapataka mpongo te donc libération oyo tozoloba libération ezali betape parmi betape oyo biso ifo tosala po tokoma na libération donc lokola tolobi tokoti kelasi première étape yango oyo ya kobima zamba soki tobimi zamba eza etape liboso nsima kobima zamba tokomi na nzela na biso betape mosusu ezali oyo biso esengeli tokokisa ti tokende okoma na libération lelo ntango eza mingi te tokobimisa nyonso te mais au fur et à mesure tobanda kopusana donc tokobanda kokende etape moko oyo ekomela biso ti tokoma na libération ya mama Congo. Ngai nazali mpaka ya bana elonga mwana kimbanga ntonga donc oyo nga nazoloba ezali nzela oyo tata na biso abongisi po biso ti tokoma na esengo wana donc tokopumbwa te tokende yango étape par étape tokende yango malema te objectif eza yango wana kimpanza dazole ye moko alobaki yango le 1921 ntango bana bakomi yeba bana bakomi ndima nde esika siko nde bazoya kozwa kimpanza na bango alors tokote kelasi kuna liboso tozwi ya koluka bakoko tozwi ya mibale kobima zamba tobimi zamba donc prochaine étape mpe ekozala ti tokomona keno tozokende okoma na kimpanza na biso oyo kobotisa esengo mpe kimia na bitemo na biso matondo mpaka matiki ya solo te makambo nyonso eza kosalema ezali na volonté ya nzambe ya mpungu tolendo po ete touti mosika pakowanga nango ke touti mosika te nayebi te azali nani po ete oyo nyonso ezoleka na mabele kolo Congo biso tokomona yango tokomona bonene na nzambe ya mpungu tolendo mpo mokili eza kokama me bato yango baza na eloko te tobungisa bango tobloka bango tokanga bango na kati na esika na monyololo mais bazokobima ndenge nini alors comme bazobetuna bazobabimi ndenge nini déjà tusi tobimi ya solo tobimi na bowumbu oyo bakangaki biso oyo ayeba nanu te oyo aza nano na kati nano na oyo nyonso mondele akréela biso 8 siècle ya ye oyo ya na temps passé ya poisson 8 siècle oyo na temps ya poisson mondele akangaki biso nyonso mais tokomi na era version aka sikoyo kobanga ekomi na ka na bango kobanga oyo akobanga ekomi na ka na bango motuna na tuna te mpaka matiki ya koloba ke quelles sont les interdictions
quels sont des péchés? Eza le col à likamomoko. Bango va yela ki biso masumu et le kwa liboso. Mondele. Poete, abadeko bangi sa biso la peur. Bazo créer piscose, bazo créer ko banga. Mondele yela biso ko banga. Bo banga kama masumu. Mais bango moko va yela ki biso ko banga. Bango mo ba banga masumu te, bazo sala masumu. Et biso to banga ka. Pote to mona makila moto te pote to beta te moto na biso moto yo ozo sala biso mabe to tikala na motilelo ba benga biso comme peuple hospitalier peuple wana peuple congolais nzoka te hospitalier wana na bango selon bango na code na bango eza peuple bololé ya bololé ba bololé na mokili pote ba meke photo za ba bololé pote bango bakoma ceux qui sont aujourd'hui na bomengo nyonso oyo nzambe tata tikela biso et comme na maboko na bango pote bayeba keke bazala bomengo baza ba héritier tout autour na bango ono nzambe tie di bango biso tosala nini bomengo za ya bango biso tala bomengo te tokosala nini tobona kokosaka bango tobona kosa bango bamona ke toza important liboso na bango nini bayeli biso babani na religion. Religion ezali base ya makambo nyonso soki botali bien eloko liboso lere bato baya bakoma na Congo na Kachopa eloko liboso balukaki kosala bayaki par la force bamoni résistance bankoko na bazaki résistant bankoko na pour l'information beaucoup parmi bino wayebi te bankoko na bino babunda bankoko na bino babimisa batololo bakoko na bino babunda na bango babi non na makasi tozwa bato te tozwa bango na ndenge nini bazonga bake monte ba stratégie toke na religion na loba ya nzambe tokosa bango po bango bandimaka nzambe mingi bato wana soki tokei na nzambe ya lokuta bakondima kaka po ete bakombana mona ke konta mindele tomemeli bango nzambe na kati na babible na kati na bapapier bakondima nzambe wana tokei baresircope na bango. Et voilà, même bakoko na biso kuna ba initier bango bakomso bango ba chrétien et ba yeli biso bango et ça passe peu mawa ya komona ke lelo bato alinko kondima tekta tout ça bon ke christianisme nde mute kanga biso christianisme nde mute boma biso nyonso me bandiko ebele bazali nanu na kati na bobungi na koyeba teke christianisme nde mute la kati na base ya bobungi nyonso. Bon alors bandeko tozwa nanu koko na mpaka na biso mpaka matiki nde anakanisi mituna makambo ezali ebele ya kosolo na ye me ya solo ke tango ezali mokuse po ete moyen ya kokontinue nyonso ezali te mokona lelo me malembe liboso deja nakanisi toniatija pa moko ya makasi oyo mpaka matiki abimiseli biso oyo moto nyonso akomprendre yango ke matondo toyebi deja pa nini tokokende. Alors mpaka matike sika ozali na kanisi soko koki komisa biso liloba oyo nini obisa biso na mokona lelo to comprendre to retenir ndenge nini toyebi ke olekaki lelo osukisi na nini mokolo na lelo maloba mboka yo matondo mingi ndeko Jaco Sayala le grand sacrificateur na nyonso oyo ozosala omoni na nzela na yo nde toye kobimisa makambo oyo. Donc nzambe bakoka pesa so makasi ya mingi to continue msala na yo oyo ekoya kosunga bandeko na biso omoni objectif na biso ezali nini bandeko na biso babima nzamba soki bandeko na biso babimi nzamba surtout oyo baza na diaspora na telemi place wana na lobi nazongeli yango lisusu bandeko na biso mingi oyo baza na diaspora po toyebi te bisika nini toyaki komiteka toyaki komiteka na liboma ya nguma. Alors na bandeko oyo baza libanda soki moko na moko asali makasi wana ya kobima zamba nde eloko biso tozelaka eloko biso tolukaka tokozwa yango omoni ndenge tomonaka kotelema ya bana mboka éveil patriotique bakombatan babimi mokili mobima bayebi kaka bakongoli babandolala balamuki eloko biso tozolinga tomona yango wana ke mokili mobimba bamona keno bakongole sikoyo bazongeli bozambe na bango bayebi lokuta oyo nyonso tomemela bango bakangi moyebi bazongi na maboko bakoko na bango soki tokomi na point wana eke tomoni yango ndekolanga wana nde tokomi na oyo biso tobanda kozela libération
total ya mboka na biso. Donc yango na nzela oyo kosala oyo ozosala na mosala oyo bandeko libanda bazosala mpona kolamusa surtout diaspora emema bango tokoma na esika wana bana basutuka na bongela bango banindima babiyeba babima na zamba wana nde tozwi ke mkwanza na biso ya mibale. Voilà ndeko na nga oyo nalingaki naloba mpo ngonga ekomi kokende mbango. Donc mosala toza nango yango wana objectif na biso ezali kolamusa diaspora babima na zamba. Soki diaspora topesi formel oyo kosoka bango babima zamba soki basaleli yango nzambe bakoko atia maboko bakoko na bango bakosalisa bango banda wana bakoti kosimba bango lisusu te bakokosa bango lisusu te. Ngai nasengi ngai mpaka matiki mwana kimbanga ndakuna nasengi na tata na biso mpongo te apesa baoyo nyonso bakasi baoyo nyonso bakobima zamba apesa bango makasi abomba bango abatela bango bayeba komibomba mpe babomba mabota na bango mpo bango wana nde bato bakobundela bamakongo matondo mingi matondo mpaka matiki liloba nini oyo ozalaki nango na mokuse mpo totikala mwa 1 minute oyo esengelaki ke otikela bato bakende kolala mpo oyo bimisi eza ya makasi oyo bosanaki koloba oyo totunaki yo te me esengeli na yo obimisela biso yango na 2 minutes etikali. Tozali kokende malembe bandeko mpo toya kokoma na esengo toya kozwala esengo na bitema na biso. Alors tosalela oyo biso tozwi lelo tosalela oyo biso tozwaki toyo kuna mbala ya nsima tokokende malembe siko tobimi na zamba tokomi na nzela na biso siko tokosala nini. Donc eza 3e étape oyo koya kolanda. Mais pour le moment parce que oyo biso tolobi tokoni yango moke mais eza ya motuya eza monene mingi bosalela yango kofanda nango botambola nango yango nde kopermettre bino sikoyo tokoma na phase oyo mosusu moke tozokende okoma na point ya suka ya kolibere mabele ya bakoko na biso. Matondo benge eza kobakisa mingi te na soki wana bandeko bozonga na esengo nyonso na oyo nyonso bino boyoki bakoko na bino bazalaki na bino nzambe bakoko apesa susu bakoko na bino makasi ya mingi botelema bokokotela bobofonga na biso botelema bopima zamba mpe tokontinue tokota na molongo oyo kimbangu ndantungunwa mpona kokende libere mabele ya bakoko na biso kongo. Matondo bandeko baza kolanda biso ngai na kosukisela bino boye na busa bino ke vous avez de la chance d'être abonné sur cette chaîne. Boza na chance na abonnement na bino boza na kata chaîne oyo bosenga mpe bandeko esika bozali bokanga lelo eza mokolo na yenga belela bandeko nyonso loba pesa ye numéro pesa ye lien asabone na chaîne oyo bo cliquer na cloche mpo na nini nazongiseli bino likambo na bano lobelo mbanda kala tokomi na suka virage ya suka libération ya Congo mpo ete bosove mpe bandeko na bino baza na kati na ekolo Congo bokoyoka yango pour la première fois na chaîne oyo soki tobiso bino te wana ezali biso wana ezali babe na Congo wana ezali bana bilaka wana bondima wana bondimi yo mpe na moma wana zwa telefone na yo belela ndeko eza partout na mokili lobake wana ezali biso basomi ekolo Congo ezali Katumbi te ezali Vital Kamerhe te ezali Félix Antoine Tshilombo te ezali Paulus Kanambe te ezali baoccidentaux te mais ezali babe na Congo ya nzambe ya mpungu tolendo afuli bango mpo ete balibere mabele ya bankoko mikolo ekomi ya kotanga mikolo ekomi ya kotanga bolandanga bien passe message na bandeko nyonso sa bango ke oyo azali na abonné te asabonné oyo afina la cloche te afina ngonga te fina ngonga tout de suite là abonné fina ngonga pour ete à tout moment à n'importe quelle heure nakoyeba mosu après quelques minutes 10 minutes après na ye bamandeko boyoki wana beti wana biso alors sirle bandeko ke bo accompagner bango bozala na bango bosunga bango lelongo po ete tolibere Congo bakosa bango te bakende koya na maboko ya monguna donc biso nyonso elongo nde tosokola Congo lisanga donc mikolo na bino na répéter encore mikolo ekomi ya kotanga na misapi na prometaki bino na bisayi bino ke libération Congo ekoyokama mokolo ya liboso na seconde ya liboso na chaîne oyo
nalaba on tout le temps wandi makate matalier landa comédie ba chaîne wana miso azo kosa bino bomoni awa toyaka na bosoro ya nzambe ya mpungu tolendo ya bosoro ya mama kipa mvita ndona ya bosoro ya Vuluski Mbangu ya ntogunwa voilà Vuluski Mbangu na ba oya ye oya ba pona mina ye voilà toza biso longo tozo lukande to bikisa babele ekolo Kongo nzamba pambola moko na bino tokole mabino tele to pemba kame voilà teko yamba mpaka matiki matondo nzambe bankoko na biso nzambe ya mpungu tulendo apambola yo esika yo zali na libota mobimba na bandeko nyonso oyo tozala bango elongo na komona yemei tokutani mokolo ya lobi ingeta ibobo matondo mingi